Shalom na baebanga na bana nzambe nyonso de partout sika bozolandanga nzambe nanga pambola bino. Nazana lisolo moko eza très important oyo osepelisa bino. Alors nayebi ke ba page elingaka ba verset ya Bible te. Page elingaka verset ya Bible te. Alors nga na ko profiter na moment oyo ma eningani na évangéliser na lobela bana nzambe na te ya bana nzambe. C'est ce qui est important. Tout le monde y met pendant que bazo finga et à profiter na sala rane ba publicité à ba salon, à profiter à te karane ba chaussures à ba papa pour sentir que na minute ba to bazo tchaeka voilà. On va évangéliser. Dans un passage à Bible et à Jean chapitre 10 verset 39. Te to bandi na 38 to kiti na 39. Matthieu chapitre 10, 38 à 39. Nous lisons par le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est lui qui conserve sa vie, la perdra. Et c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouva. Mutu oyo anzimi ko perdre bo moinaye pona Yesu a récupérer. Mais mutu oyo azoloba na batela na misimba ba mona ba sentir a ko perdre yango. Mais si tu assumes à perdre ta vie à cause de Jésus-Christ, Bible lobby vie na yo et rozala sauver âme, corps, esprit. Nzamba rozoyo na prise en charge parce qu'on dit mais qu'on perdre vie na yo pour na kolanda Jésus-Christ. Et par là la Bible nous voulons nous faire voir que suivre Jésus-Christ c'est un risque. Mais un risque moko et ça na récompense ya munene. Mais mutu azolobake lokola batu bazo finganga na buakama na lakisa bango na salaboye yenda o perdre vie na ye pour du bon. Et Jésus-Christ alobi oya lingi alandanga amema croix po alandanga yi. Matthieu chapitre 10 verset 38 à 39. Matthieu chapitre 10, 38 à 39. Autant la Bible, il faut autant la Bible. Il faut autant la makomi. Bible zolo ba mutu azoninga ko saisir vie na ya o perdre. Mais oya mi buaki, abuaki ngunda et pas Jésus-Christ. A mi buaki lokola parachute. Et puis si confiance na ba ceinture que na avion kuna ba attaché ba ceinture malamu ba ami boaki ayebi ke protège ko uta likolo et pas Jésus-Christ ozala sauver. C'est pour cela bien-aimé nga ata balobi na mitiki ata balobi na salité ata balobi na kondi ata balobi okomi boye ata balobi tia propriété tant que na yebi réalité ya baju na osala kangoti bino bo mesana oyo nga naza tomoni rebo azana qualité tout obino bato mokili bolinga rebo ana beauté ana taille ana mopende ana bassin ya bonne qualité. Rebo ba kuisi na ye on dirait ba masa efanda. Makolo mbanzi ya kombote makolo na ye tonda azana makolo ya mini azana makolo ya kitoko ana bote nyonso o mokile lingaka muto azala nango. Mais totali procès rebo aleli. Pour vous dire que et ça na babiloko mususu comme kana vie quand tu n'as pas Jésus-Christ et ça perce pino batu bolukela nga beauté na préféré na za la salité au bozo finga mais na ko se soumettre na ajouter bino boko sepela na nga kaka boye. Je vous impose cette vie par le nom puissant de Jésus. N'imposez bino o nga na komi. Et pour vous choquer encore, eloba kabase le Joël. Mukolo na sa mariage na ochaka pe botete. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Nga mukolo na bala ba o makiye ngate na ocha pe kabelote.
na olata kitoko na ozala très jolie na kati ya salle, mais sans maquillage, sans make-up, sans faux ongles, parce que j'ai la connaissance. Reboye wana azana beauté nyonso o mwasi akoki ko séduire pe bakonzi mais elekate pour vous dire que mwasi oyo azalaka na pouvoir ndenge Luc ezoloba que je vous ai donné le pouvoir, eza femme de prière, eza mwasi abondelara, eza mwasi abwaka ngunde pa Jésus-Christ de Nazareth. Ici c'est moi qui parle, na commentaire muta okomate. Bien-aimé, ngana ndima kopesa vie na nge pa na Yesu. Etangu na ndima kopesa bomo na nge pa na Yesu. Na mona bitumbe bele telemela nga ekokate. Na mona bitumbe bele telemela nga ekokanga te kwea. Na mona nde alliance ya kotosa Nzambe. Na mona alliance ya dépouillement kobundela nga. Alors yo nani oyo oyebisanga ke zala propre te nga na ozaka boye. Ndenge omona misu no flou wana na osalo misu pasi wana. Moi je serai toujours comme ça. Je vais rester comme ça. Na se soumettre na posa mitema na binote bien-aimé. Tant que j'ai la connaissance. Nandima ko se dépouiller na mona Nzamba salela nga ya minene. Parce que na landi parole ya Bible, na landi makomi na ye, na tie yango en pratique. Alobi oya kondima ko perdre bomo inaye pona nga a récupérer. Oui. Oui, Nzamba ko sate. Lelo na moni na ba église. Ba mama bazoya na mateya ya inachevé. Ba mama pasteur batondi bukindushi kibondumba. Na sens nini? Vous êtes là prêcher de maman, omoni mwasi, il faut séduire, olateli papa, olateli boye. Quand tu ne cherches pas la délivrance, nyose kozalelo sombre. Quelle que soit la séduction, oyo bazote ya yo na église, nyose eza molili, oyo eza important. To mema baninga basi, ya kopelisa lampe spirituelle. Moi si, il faut comme on a niveau, il y a onction. Quand on a l'onction, on a l'autorité. Mais dans l'église, bazo pesa ba mateya ya inachevé. Omoni na mbetu omoni so sisi na papa oui. Nyonso wana bozo pesa eza pona awa. Alors pona kati ya bo mwasi, vous prêchez quoi? Oui. Mateya wana bopesa kezala mabete. Eza na basi mususu baebi propriété te. Eza na basi mususu baebi ko brosser munoko te. Moni ko brosser apamba baebi te. Eza na basi ebele baebi ko sukola te. Oui, mateya wana eza mabete. Mais tango bozola kisa mateya wana na ba mama bo kombinaka mingi vie de prière. Moi si oyo azo vivre loi ya célibat na kata mariage. Ata zana kitoko. Ata lateli papa nini. Tant que loi wana ezolanda ye eza perte. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on matisse moi na vie de prière. Na mona rabatu soki mobala tikio buakama telema bongisa nzoto. Il faut ko luka nde koyeba Nzambe pona nini loi oyo. Pona nini nga ifona vivre moi nyonso so na zemi na sala fausse couche. Pona nini soki nga na kokisi kaka zemi ya 9 mois il faut na bota mort ne. Pona nini me kolinga teke bongisa nzoto e bongo moi so azokufela rabana. Azokufela rabana. Azobota ka ba mort ne. Aobwaka nzoto bien-aimé. Aobwaka nzoto. Nzoto yozongisele bana. Et l'homme sabana na tombeau de prédication inachevée. Pelisa mwinda ya muninga mwasi. Mema mwasi na kati ya intercession. Mema mama na kati ya prière. Eza na batu ebele awa. Bongisa nzoto. Koma chana chasoki choko. Mobali yango pe ozonge lote. O eza important. Eza na nou vie na nga. Bien aimé, ce qui est important c'est notre vie. Mamba mobali. Zaba accessoire. Que Dieu vous bénisse.
Abonnez-vous. Bien aimé, mutu ana croix na ye. Eloko lelo ba serviteur de Dieu belé bazo kokate eza désert. Eloko belé lelo ba serviteur de Dieu bazo kata na nzela eza désert. Na kati ya désert tozaka na formation céleste. Désert eza nini? Désert eza ba épreuve. Eza ba insulte. Eza ba réalité. Désert eza moment oyo nzamba zo koma livre ya histoire ya vie na yo. Yango nde désert. Omi bengaka une grande servante de Dieu. Je suis une grande serviteur de Dieu na ba titre. Est-ce que yo yebi solo ya désert? Bible lobi oya lingi alandanga na nzela ya gloire ameme kulusu. Enga lelo ekulusu nanga eza nini? Eza histoire a papa ba nanga. Yango nde croix nanga. On a s'en charger nango. Oh Matthieu chapitre 10 verset 38 à 39 wezoloba. Eza histoire a papa ba nanga. Croix nanga yango wana. Et si comme mutu nyonso se focaliser à zongela yote, et c'est que moi j'aime Dieu. Nalinga nzambe. Ah bien aimé, il faut tanga Bible. Il faut tanga Bible. Bible zane sengomoko. Vous savez, pendant que nous avons médité Exode, parce que histoire à papa bananga, et ça histoire ya Moïse na Pharaon. Oui. Parce qu'on doit libérer. Mais Pharaon a l'obité. Non, libérer bangote. Vous comprenez? Non, libérer bangote. Moment où Nzamba benga ki Moïse. Pour APC mission qu'on libérer peuple Israël. Et ça moment où Nzamba zwa ki fait inabik. L'on les bandits au coma histoire ya Moïse. Et bandit ko coma histoire à Moïse. Et le est comme un lengi na mututu. Parce que Moïse a persévéré auprès des pharaons. Et lelo na commencé na lekika émission mukie na lobby kaka ba kati ba pandi ba tiena ba page mutu na mutu bandi ko finga yango nde kulusu na ngai yango nde o nzamba lobi o ya lingi alandanga na monde ya gloire ameme kulusu a s'en charger atika vinaye amiboya po alandanga azala digne ya kozala disciple nanga. Toi qui me suis, histoire na yo eza nini? Sko place na sepela na nzambe. Pendant que bazolo ba azongela rayote. De place gloire efandi. Bien-aimé, pendant que bazolo ba ke akozongela kayote. Oko récupéra kayete. Nzambe skwa fanda na gloire wana. Pour choquer plusieurs personnes. Et tant on a autant Exode bien-aimé, quelque part le verset m'échappe. Pour n'appeler ça Nzambe batanga. Bible zo lobana Moïse. Nzamba lobana Moïse alobi Moïse. Liboko nanga ebimisa peuple Israël. Ma main puissante et kende ko libérer peuple Israël. Et na fungola mai là Dieu est en train de parler à Moïse. Abi Moïse na fungola mai. Yo na peuple Israël bokota bokatisa. Et moi na kozonga lisusu po na kotia ba soda ya Pharaon mutema moto po balanda bino po kaka nzamba boma bango na mai po kaka nzamba boma bango na mai. Et lorsque Dieu parlait à Moïse abanda kolobela Aaron te abanda kolobela Josué te. Dieu parlait à Moïse. C'est pour cela place on alingi na loba bien aimé prophétie à vie no ezanini. Bitumba ya vie na yo eza nini? Est-ce qu'on a na carte ya bitumba ya vie na yo? Est-ce qu'on a na prophétie ya vie na yo? Nga na prophétie ya vie na nga.
Pona kolobela bino ete mutu na mutu azala na code de route ya bitumba ya vie na ye. Nga bitumba na nga yango wana papa bana nga. Histoire yango wana. Nazo s'en charger na croix na nga. Na kofinga ba page baloba, ba finga, ba sali ba partage. Mutu na mutu a dépenser so ine na mafinga ndenga lingeli. Mais nga déjà na coaching na ebi ndenge bitumba ngo esuka na ebi ke papa bana na nga. Je touche là où ça fait mal. A ozala libérer. Là je vous dis ce qui est vrai. Papa bana nga ozala libérer. Briefing ndambo. Alors, na kati ya miracle, nzamba zalaka na besoin te batu nyonso bazala no d'accord. Ça c'est le privé céleste. Na kati ya miracle ko beta lokola bakake. Nzambe so nga tombolo nanko. Ako permettre na ba proche na yo ba ebisa yo ketika. Ako permettre na ba oyo balobaka ke je suis une servante, je suis une prophète, naza mwana nzambe, nga pe na lotaka, nga pe na monaka, nzamba o permettre bango batala bitumba ba ebiso ke abandonne. Tika. C'est fini. Mais yo moko, il faut zala na confiance. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Nzamba sia lobela yo nini pona vie na yo bien-aimé. Nzamba ebisa yo nini? Pona ministère na yo, po banda, nzamba ebisa yo nini? Pona libala ya souffrance, nzamba loba nini? Soki nzamba loba ke quitte, ce n'est pas à toi, tika. Mais soki bato mokili ba loba keza ya yo te, nzamba ebisa yo keza ya yo simba. Aigle abandonnera te. Aigle atika ke loko na yete. Aigle alandara tina source à récupérer. Zala aigle ya vie na yo. Bien-aimé, nzamba sali oya ebisaki Moïse. Bana Israël babimi. Akaboli mai. Bakoti, bakatisi, nzamba zongi, ake kotia ba soldat ya Pharaon na Pharaon mutema moto, alobi te tokotika bango boete, tolanda, nzamba zeli bakoma juste na katikati ya sangisi mai. Aibisi Moïse alobi, Moïse, nazo sala oyo nyonso, po histoire etikala, na vie ya bana na yo, na vie na yo, histoire etikala, ya koloba ete na tambola na nzambe. Na koloba na bana nanga, kena tambola na nzambe, oh imaoleo, imaoleo, imaoleo. Nakoloba na bana nanga kena koisa Goliate, po na lukaka, Yesue, wapie, na bangomba e. Bien-aimé, il faut avoir la confiance en Nzambe. Il faut que vous ayez la confiance en Nzambe. Et la Bible nous dit que Pharaon a tikala ye moko. Nga Pharaon ya vi na nga a tikala ye moko. Bien aimé, il faut que la Nzambe confiance. N'a ko remarquer ça na bana Nzambe belé, ba serviteur de Dieu belé ba na confiance en Nzambe te. Asambelaka, na sambelara, na pesaka badim, na sungaka ba orphelin. Na zarana homme de vieillard. Mais ça a confiance en Nzambe. Il faut qu'on maintenir confiance en Nzambe. Même tant bazo finga yo. Même tant batu mususu ba batali babino abandonne. N'abandonne pas. Soki Nzamba lobi azana kati ya bitumba na ko abandonna ate. Ko abandonner te bien-aimé, prie encore. Zala na présence en Nzambe. Zela penza miracle wana na sourire. Attends le miracle. Ta ya Nzambe koka. Ebele ba oloba, ba okoka so loba te. Ebele ba zoloba ba okoka so loba te. Bien-aimé bachela ka mwana Nzambe tembete, mwana Nzambe nini, mwana Nzambe wa se dépouiller na biloko mokili, mwana Nzambe apesa bo moine pa na Yesu, mwana Nzambe ya nkoite ya boforte ya tembote, mwana Nzambe ya kindushi te. Ya vie ya mibali te. Mwana Nzambe ya vie ya sanctification. Okoki ko sangisela e arme mobimba ténèbre. Boko koko isa ete.
Bien-aimé, ça a la vie de prière. Que Dieu te bénisse.